Mama Charlotte, mama ya Karine Mokonzi. Mama Charlotte, mama ya Karine Mokonzi. Nakanisa biso nyonso toyokaka na net ndenge balobaka azali, ndenge mwana na ye alobaka azali, ndenge biso nyonso toyokaka azali. Sikoyo nga naza toujours na Verviers, ti sikoyo ndenge nazoloba na bino naza na Verviers. Namekaki kotuna au moins 15 personnes pour nayeba soki mama Charlotte azalaka malamu to normal to mabe. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafa Nyoso Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Nabakalina Kelengia Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mama Charlotte, mama ya Karine Mokonzi. Mama Charlotte, mama ya Karine Mokonzi. Nakanisa biso nyonso toyokaka na net ndenge balobaka azali, ndenge mwana na ye alobaka azali, ndenge biso nyonso toyokaka azali. Sikoyo nga naza toujours na Verviers, ti sikoyo ndenge nazoloba na bino naza na Verviers. Namekaki kotuna au moins 15 personnes pour nayeba soki mama Charlotte azalaka malamu to normal to mabe. Mais oyoka ba réponse oyo nazwi sans tricage. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote patoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote la Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabo. Bandeko na kanisa na mokili oyo, mutu moko te azali parfait to parfaite. Donc, mama Charlotte pe azali parfaite, azape parfaite te po azali mutu. Mais la tamboli na tuni 15 personnes, soki mama Charlotte ba monaka ye azandenge nini. Tous les 15, balobi nanga azali mutu malamu. Nalobi bien tous les 15, 13 te, 12 te, mais 15 balobi aza mutu malamu. Est-ce que eza tricage na tuni yango na bato oyo kaka balingaka Karine Mokonzi? Non, na tuni yango na bato mokie oyo penza bazali ba fanatique ya Karine Mokonzi, na tuni bato ebele oyo basinteresaka na bango te na Karine Mokonzi, voire même na kati na bango misusu basepelaka na bango na Karine Mokonzi te, mais nayebi te soki baboyaki kolakisa face yango epai na ngai. Donc nabanda kotuna malembe na bato oyo nga nayebi mpe na bato oyo baza na bato bayebi ngai to bayebi bato oyo nga nayebi. Alors natuni bato ya âge ya 25 ans tina ba 50 ans. Donc natuni presque ba âge nyonso pe bato nyonso oyo natuni oyo na intéressé kotuna bango liboso nalingaki nayeba soki esi bamona mama Charlotte to misusu bamona mama Charlotte na Karine Mokonzi. Alors majorité na bango bamona mama Charlotte. Donc presque bango nyonso bamona mama Charlotte. Donc tant on a le presque parce que bango nyonso bandimi bamona mama Charlotte. Mais tant mosusu na kati na bango moko atikane ko mona mama Charlotte te, mais alobi pona koloba
yango wana moyen na confirmer teke ezali bango nyonso bamona mama Charlotte. Bien sûr bango nyonso bandimi bamona mama Charlotte bayebi ye bien. Bon, sikoyo misusu pe na tuni si bomona Karine Mokonzi balobi oui tomona Karine Mokonzi tomona kaye omonle wapi majorité bamona Karine Mokonzi na gare bamisusu bamona ye na kote oyo ya centre-ville. Ponga naza na Verviers isika naza donc ezali ebandeli ya centre-ville soko leki gare outi kota ba Karine Mokonzi oye wana na gare oleki gare ozo donc ebandeli ya centre-ville na ngambo na nga banki na mopanzi na nga banki na se na nga babanki na babanki donc lokola Verviers sa mokie bato ebele bayaka na babanki oyo ezali awa donc eza babanki na bango donc bayaka bisika ngai nazali. Alors baexplike ngai ke bayebi bamona Karine Mokonzi. Alors mpona nazala sikoyo sire mwa moke na bareponse bakopesa ebongaki nakende na bakestion mosusu baoyo bamona Karine Mokonzi na bandi liboso mpona koyeba otalaka ye mpe na net alobi wi natalaka ye nayebi ye mpe namonaka ye otika bamisusu sikoyo natiki bango baloba soki azoloba makambo ya Karine Mokonzi. Ngabi mokolo monaki ye bokutanaki ndenge nini abi te ye azalaki wana na gare nga mpe nazokende boye tomonani bosololi ke tosololi na biso te. Ale otiki wana nsima ye moko akobakisa makambo alingi to asuki wana me misusu babakisi balobi Karine Mokonzi aza te ndenge tomonaka ye na baimage aza te ndenge tomonaka ye na foto en tout cas aza na ye kitoko te. Misusu balobi aza te ndenge tomonaka ye na image aza te ndenge tomonaka ye na bafoto me aza mwasi kitoko. Misusu balobi aza te ndenge tomonaka ye mais azali na ye fi moko normal. Alors wana ezalaki bopinion ya moko na moko me nga eloko nazalaki nango besoin toujours koyeba mama Charlotte soki azali moto malamu to moto mabe. Alors natiki ekendeke bongo nsima nango na interese mingi na baoyo bayina ou bien oyo bazomona Karine Mokonzi batiaki kati bakipaka ye te. Alors bango siko na tuni bango boyebi mama Karine Mokonzi awa boyebi ye azaka ndenge nini mingi balobi na nga mbala moko presque bango nyonso ndenge nalobi balobi aza bien siko misusu nde bazokamwa parce que Karine Mokonzi ndenge azali na mama na ye en tout cas eza différence makasi balobi en tout cas mama wana azali vraiment bien voire même tokoloba te azali bien mazali trop bien azali très bien baoyo bazoloba ndenge wana baoyo vraiment bakumisaka Karine Mokonzi te bango nde bazondima mama Charlotte azali vraiment mama moko ya malamu bazolobela makambo ya église te po natuni makambo ya église te natuni makambo ya prière te mais bango mo bazoloba asambelaka mpe bien sûr nanu bamona ye makambo ya église na bango wana te mpo bango bakendeki na bango na église na bango te mais wana bayoba bango oyo bapesi nga réponse oyo bango bamonaka na misu oyo bango bapesanaka mbote na mama Charlotte oyo bango basolola na mama Charlotte oyo bango bayebi bato basololaka na mama Charlotte oyo bamonaka mama Charlotte na nzela. Donc makambo oyo bato balobi yango oyo bakomese mingi yango wana mpenza na moni yango eza ya solo parce que mingi wana balingaka na bango to bainteresaka na bango na Karine Mokonzi te ou bien ntango mosusu bainteresaka mais bakosinga ye mais na monoko na bango en tout cas balobi mama Charlotte azali mama moko bien. Donc tous les 15 moto moko te a changé moto moko te talobi non aza normal bango nyonso balobi aza bien voire même très bien voire même trop bien. Misusu koto balobi ndenge baza wana en tout cas neti baoyo balingaka Karine Mokonzi balobi ezali malamu Karine Mokonzi azala na mama ya ndenge wana voire même balobi beke Karine Mokonzi ndenge aza wana aza moto mabe te
azali pe kaka bien lokola mama na za bien aza bien mais lokola za na ba parti na ye oyo bango pe balingaka longola ya soki ya ndenge nini mais na kolobela ngo awa te posi bayebisaki nga ba parti oyo balingaka Karine Mokonzi alongola mais nga na koloba ngo te parce que eza émission ya makambo ngo te na koloba ngo pe te po nga na lingaka rando lokola nga na lingaka rando na bombi yango na mais balobi soka longoli wana akokoma vraiment bien soki donc balobi kaka te soki abakisi na prière ya mama na bango mais balobi caractère ya mama na bango banazala na vervi awa tina mokola lelo oyo nga na elemi na bino voire même mosusu ntango natunaki moko mokolo kaka natunaki ye mokolo mpe autokutana kaka na mama ya Karine Mokonzi amonaki ye quelque part alors sikoyo bolanda sikoyo bato wana nyonso oyo balobi bongo bazali bato majorité bakipaka na bango Karine Mokonzi mais bayebi mama ya Karine Mokonzi bien oyo pe bakumisaka Karine Mokonzi bayebi mama ya Karine Mokonzi bien donc asolisaka bango pe bien apesaka pe bato mbote bien aza mama moko vraiment bandimi ye kondima donc oyo ezali likambo ya kokosa te likambo pe ya kobakisa te yango wana midala taylor bisikoza en tout cas ndima makambo na lobi po mokolo na loba na yo likambo mosusu ondima ngo mbangu po yokaki na confirmaki kombo mosusu ya oyo ezalaka ya mama ya Karine Mokonzi mais linga pe ondima oyo parce que natuni 15 personnes natuni bato moko na ndambo te natuni bato misato te 5 personnes te mais 15 personnes donc nazako compter moko nalingaki na suka na 10 mais ntango misato babakisani tie 13 nalobi tika na bakisa susu mibale tie pour 15 parce que nazako luluka moto moko aloba au contraire ya makambo bato mosusu balobi aloba teke mama na Karine Mokonzi aza lokola ba mama nyonso aza mama moko normal azali mama moko bongo to aloba aza na malamu ne maza mabe tala makambo mosusu asala boye nalingaki nakuta na moto moko aloba mabe ya mama na Karine Mokonzi yango wana eleki nombre onga na sala ya 10 personnes na komiti na 15 donc sur 15 wana en tout cas maman na Karine Mokonzi abimi 0 faute bien sûr aza parfaite mais ona réalité ya likambo ndenge kei abimi 0 faute na koki pe kochaye faute na côté bien sûr na bimisaki déjà big rouge pona kochaye ata 5 sur 10 to 4 sur 10 suka 6 sur 10 po bino moko boyebi biso ndenge tozalaka mabe ezangaka te tolinga lokola tolobaka Karine Mokonzi batongaka nalingaki na yeba mama ya Karine Mokonzi soki bakokanga ye vrai songi ya vervier mais heureusement pona bato nyonso balingaka Karine pe heureusement pona communauté ya bamama congolaise mama moko alongoli bino mwa soni na vervier abimi 0 faute ezate soko ozwi 7 sur 10 to 6 sur 10 ozwi mais lelo yo mama ya bimi 15 sur 15 on a tuni 15 personnes bato bayina na ba o balingai bon na sokisi awa otikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.